biloko tala jelo nyonso tokomi Windi akanda mali azali wishe ni wewe. Allô? Oui, il était à Kanda ndani ya mabali. Oui, bonjour. Lubakas, ngana kat déjà. Donc les supporters qui a capté à Congo Sélection de Yembo, Foto Yamba, Roi Yassonde Alelo, Papa Nabiso, Aimé Mouma Diasia, Sobé Nakaye, Pasteur Litéa, Naokité, Pasteur Litéa, et l'eau va se présenter à Azan Chanti, et l'eau Kanda Tiginanda. Voilà, votre émission musique, Toyambi, Pasteur Litéa Kanda, Oye Marié Alelo, MD. Eric Mwamba, merci beaucoup le parrain. Merci beaucoup. La photographie à Facebook, s'il vous plaît. Et papa aimé, les Nazana Ivo.
Wanando. Igwa lobi. Lobi tiga jobala na ku. Tata mwasi. Kende kozwa yo moko. Nazo na pesa yo. Toka leta na rapidité. La manière na bazabotos. Aussi au compté. Sur les côtés de Boye Bissimai. Tikicha. Toka biso tokosa koral na ba mama. Soit assez respecté. Il faut la respecter. Yaya na banga kabino ya ona so respecter. Kasi soit au compté. Soki tike ko kite. To salimi. Merci beaucoup. On a passé la biso, maman la mise, on va être là, on a beaucoup. La main de la soirée, les Aganés, Batata Moissi va saigner 200, il va passer 400. Et c'est noté. Nous pouvons nous lever pour accueillir la reine de la soirée dans ce beau cadre du Planète J. Igwe est déjà là, Pasteur Ité Akanda, il est là. Aujourd'hui, le roi.
C'est bien. Est-ce que tu aurais côté les malikolo, tu vas honorer ça, mais la vision. Zambe tata na biso na likolo, kolo na Yesu Masia. Topesi yo merci pour za Nzambe oza malamu. Nzambe oyo otamboli na melmishi pe héritier. Yesu Masia lelo kokisi oyo ezalaki bandoto na bango. Yango totomboli yo Jésus-Christ de Nazareth koloba ete oza malamu mpo na bango. Yawe pambolama na yo po oza mokokisi na libala. Yawe zwa lokumu po na yebi ete okosala makambo minene kati na couple oyo. Otiki soirée lelo na maboko na yo nyonso ebongisela biso mpona kolia mpe mpona komela esengo otie kati na mitema na biso Nzambe tika ete yango nde ekoba na biso kino na suka na kombo na Yesu Masia. Amen. Maman Karine Sao, Bazaba styliste, Bamonde, Balati va marier la biso à l'élo. Et c'est voté, hein? Merci pour vos fans dans la biso. So ballon dans l'Iker, mais dans mon conseil, dans le mariage religieux, d'être représenté par mon abosimbo. Et l'homme au ballon à l'ongi et l'autre, on va ôter ma copine de ma photo. Voilà. À l'ongi, Yoka beauté. Elombe oyo moni liboso na biso Madiadia Marcela Aimé bakisela Liteya Pasteur Liteya Kanda abotami na Kinshasa un certain 3 juin 1900 Melmish na tuni aza province nini abi aza Kongo Mungala côté Msusu Mukongo, côté Msusu Mungala. So côté Mungala, côté la Kende na Koloko. Si vous voulez aller à la Gane, ça va pas m'aider. So côté la Congo, la Congo centrale, au moins côté la Mbata. Aza Congo, moi na papa Pino, na maman Clémentine Kaila, ceux qui sont na salle, va porter les manteaux ya baba. On dirait États-Unis, moi, les États-Unis. Pour ce que vous continuez à avoir un visa, et nous, nous avons un souci. Aïe, et l'eau, il y a un carte. Oh, vraiment, il y a un carte. Et ça, et tel, il y a maman, mais miss. Attends-le, voilà, papa, aussi. Aïe, c'était la reine de la soirée. Jolie, très belle, on acclame très fort pour papa et même Matiata, le roi de la soirée, Libre. Comment on l'acclame, Libre. Merci papa, merci le roi pour me remettre, pour qu'il aille à maman. Et tel meilleur maman. Et tel meilleur maman. Bon, c'est qu'il y a maman. Bafena comme on a Mambote. Mambote la Tsini. Ma camion qui toque. Originaire du Congo central, précisément l'Urosi, donc Azamou Nyanga. Allez, Otali beauté, Otali maïe. Pour l'intelligence et la beauté marchent
des pères. D'accord aussi? Maintenant, la joie va s'arrêter. Fille de papa Kifukidi, Nora et maman Isabelle Mousseva Kweno. Présente à la salle sur la côté de ma chère parent. Maboko. Loka sourire ya maman, otali sourire ya Melvis et Kokana. Igo na Sobaza. Ibala ba pasteur. La très charmante reine de la soirée, maman Miss et donc chrétienne, œuvrant au sein de l'église Les Bons Samaritains, Aza directrice et à école de dimanche. C'est ça, non? Oui! Dans les Bons Samaritains, c'est ça? Voilà maison mère. Docteur Super Maman. Maman Mermis. Merci madame. Papa Dibogolo. Ramona. Merci. Peut-être maman va t'en offrir. Nous allons aussi vous présenter. Alors, Baba Mingipe, mais il faut te présenter. Il s'appelle, il va s'élever. Pendant qu'il s'élève, on acclame très fort pour lui le parrain, Monsieur Eric Mwamba. Napenda kwenda Futuka, Yasakana Nango. Alaka Batmakosa, Bingo, Beta, les États-Unis. Moutandini, merci, monsieur Eric Mwamba, le parrain de Lito kotala makambo ya coutume pour proteste était mwana wa biso abali ayeki tosombi te na bongo boyela biso verre ya pamba na sucre po papa ye amelaka sucre ete mwana wa biso akamata masanga wana akende kopesa pa ya papa e papa akotuna ye eske namela masanga oyo ekokita mwana wa biso akozongisa ete papa mela masanga ekokita likambo ezali te wana ntango ababongo biso basi tobeti maboko donc ekopesa ye vere na sikre masanga eza ya libala na ngai ekokita kitoko voilà. Pour les cérémonies coutumières, et nous la montée. Adieu pour sa détail, papa, nom de Dieu. Mais je vais vous dire, namoni opesina basanga masanga oyo ya nini ya libala na ngai ya libala na yo esi soki na biloko oyo okita na mongongo ekokita sans problème na masanga oyo na kimia nyonso mpe ozokela libala ya kimia mpe esengo nazomona na kombo l'esprit de Nazareth. Merci. Eta maboko! Eta maboko! Je pense qu'on peut évoluer. C'est bon déjà.
oyo eza coutume tokosala bacoutume na biso balobi sikoyo ifo amelisa molonga ye na ye po aconfirme papa ameli noko ameli siko aprouve ke bolingo na ye wapi ye bolingo na ye wapi ye ye oyo bolingo na ye ye oyo kuna likambo ata moko eza lisusu te wana papa otya na ver voilà madame aokende opa molonga ye na ye azokende o malembe malembe na luzitu nyonso ameli tobeteli bango maboko yango nalongi na ye alongi na ye merci beaucoup okola biso mpe ya soire ye mpe azomelisa mama alakisa bolingo na bango eta yoka igwe melisa mama peut-être mama boko makasi voilà cependant togarde bango kaka na piste mbala moko bafongola piste Voilà, ça c'est très gentil. La balade. Você
Bonsoir à tous. Moi, c'est l'artiste Thierry. Wow. Babena Bisso, Tom et Jerry. Est-ce que vous avez applaudissé par des animés? Finalement, par des animés. Un grand pour Yénia. Dolana Garabama, on doit mon abisso. Dolana Sigo Bambangwao. Boulane Panzana. Soro Subana Rosera Luba Kashkush. Après Jean-Pierre Akubanda, et nous relevons le bichot. Quand il y a eu le bichot, nous relevons le bichot, j'ai mis mon compte pour $200. Alors, donc, on nous retrouve de la
Marie va télé. N'importe pas. Mais qu'on dit en Haïti, par
Moda, Naluipi, Minakumisi. Mais allez, moi, si l'angaïti, où est ce qu'on a kingaï makolo? Est-ce qu'elle est qui? Bien sûr, elle est qui? Papa et maman, baza le kolaba Angelus. Ils allaient ngaïti, naïpi na moi si l'angaï. Bolingi komonaï? Bolingi komonaï? Naï na moi si l'angaï Aïda. Aïda Olomini. En fait, Azali, cette satisfaction toujours, non, regardez, Bango Awa. Dans un mariage coutumier, il fallait pas servir famille, il y a papa aimé Madia qui a bien la belle famille. Quand on est, il y a belle famille. La famille, on se bat belle, hein? Voilà. Merci pour. Voilà, nos amis sont là, on va poursuivre. C'est déjà fini? On poursuit. Voilà. Ils sont toujours là pour nous agrémenter. Pastoralité à Kanye ici. Mais si je vais faire pipi. Il faut de la récréation. Va sonner. Nga. Et l'autre, regarde les amis sur place. Elle a un passe au tableau. Elle a un passe au tableau. Les jours là, tu te trouves victime. À l'expression de la table. On peut désigner. Tiens, tu veux les deux de ça. Toukadi. Le discani, Lilinga. On peut faire à tous les bisous. Et on va être. Tu es ici. Et les moutons, il y a la race. Il y a la moitié de mille ici. Ça c'est pour ça, à Bragi. Congolais sont manga. Manga, Yaropoya, Oragati. Mango et poulet. Sotounier, Oyopani, Ona Pesaki Monagai. Merci. Les autres de la Kaka, les autres d'Alobi. Les autres concert, Baïbisi Frère Patrice, on est dans les Alabama de Cambona, mon côté. Frère Patrice, on a un musicien qui manque au lieu, au lieu. Frère Patrice Atali na kupona nzembu nani amesema mkini. Frère Patrice Atali hapo na kuna mundu bote hapo.
Boni kaka omatanga lelo. Frère Baptiste à ce micro. Oh, bébé. Merci de demander à Kodino Mutubo. Allez me dire mon corps, madame, on matanga lelo. Bébé, mutamata yetenga mutamata Jésus. Frère Baptiste, avant de pénaliser Koye Manzembo, mais n'a qui Frère Baptiste. Oh, Frère Baptiste. Ya esuka. Ya bobo dagani sola suka poto clôturer na biso. Ya esa siko ba différence. Ça ba différence. Ya li bala. Yo ya papa na biso lite ya kanda na bongo. Alexia Masti na e alliance après tendresse. On m'a passer à l'oba. Bébé, oui bébé, je supporte ton alliance. Il faut aussi. Yaja, na kola tu so no pété. Moko na ko kwayo, na mwasi mosusu, na ko beto de bibantou. Merci beaucoup. On acclame très fort pour nos humoristes. Merci beaucoup. Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC, a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas Fiston Bassene, à Jabizo Kotozane, Maringa Septande. Maringa Septande, c'est là, j'explique. Alors, Maringa Septande, FB International. Na Kasavubu, elle dit que c'est na Kasavubu. Ça va sauter na Kasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko et Komaka, Peto Zouaka. Komaka, Peto Zouaka. Pour plus de contacts, International. FB International. Souka. FB International. Danger. FB International. Dégâts. FB International. Masolo. Balobi kunande masolo ya kati. Mosusu olela. Mais FB International yango ni masolo. Papa, on est sénat. Oh, kasi na kani ya Mais on kati na suki. Papa, on m'a dit kati na suki. Oh. Oh, papa kati na suki. C'est na défi. On kati na suki. On m'a dit comme si na la bande, papa. On connaît sénat na suki. On m'a dit comme si na la bande. Go, prends l'avion. On a suki na la papa. Kati na suki, on fout na suki. On connaît suki na la bande. Deux la bizarre. Papa, on fout na suki. Qualité maman. Oh. Papa, on fout na suki na la. On fout na suki. Maman, suki na ngai suki na ngai kiboete suki na ngai nekolo na yakasa lisanga senda salinga suki akomisinga mabandi akomisa mabandi ndenge nini akofuta suki na ngai kimbia sasa na senda suki na ngai nekolo mama akati suki ndenge nini osalili produit nini mama na ngai tala produit asali zazu produit ya kala basalela na mosusu te ekati ye suki ekomi yo ngai nasala ko suki nde nakata yo suki no okatanga suki te papa tanti j'ai une fille au point où il est levé pour aller au ciel à suki donc quand vous signez nga suki na wana yata awa kala bakata nga suki te
Tala depuis na koma na suki bele tala. Yango mo siki to ko ko yo tile lo yebite. Et lo ba osela suki na. Pour les cheveux brillants et pleins de santé que vous aimez, faites confiance à la gamme Edith Marquis Beauty. Edith Marquis Beauty, produit 100% naturel pour satisfaire toutes les femmes, les enfants, mais aussi les hommes. Batata Mabandi. Solution Zouami. Avec la marque internationale Edith Marquis Beauty, vous y trouverez aussi la pommade, shampoing, huile miracle et l'après-shampoing pour la réparation et les traitements de vos cheveux. Utilisez la marque Edith Marquis Beauty pour bénéficier de ces 3 actions. Alors, ne posez pas de questions pour savoir où se vend le produit Edith Marquis Beauty, puisque c'est une marque internationale. Il vous suffit tout simplement d'appeler au numéro Sokobengi Osamo Bimba. Edith Marquis Beauty, la protection et la garantie de nos cheveux. Edith Marquis Beauty, solution à la basuki na biso. TV. Kilongo TV. Bon s'abonner. Ebele. Mikolo, solingi o s'abonner au betika point. Kilongo TV. Kilongo TV. Bobeto be bokoto be na YouTube, bobeto be Kilongo TV. Po Kilongo TV. Boko mona maijane. Oh Kilongo TV. Kilongo TV sene moko ebotami Kilongo TV bokomona makambo ya minene mpo yasa ka baviko le kabatinyaso Kilongo TV